Mpona matoi kutele. Jérémie chapitre 7, verset 1 à 15, total dans le Jésus. Amen. Jérémie chapitre 15, 7 plutôt. 7, verset 1 à 15. Amen. Bino nyonso bato ya Yuda oyo bazali kokota na mpafu oyo mpona kokumisa Yawe oyoka makambo yawe azali koloba. Yawe yanguya nyonso Nzambe ya Israeli alobi bobongisa bizaleli na bino mpe misala na bino bongo na kotika bino bofanda na mboka na bino. Bomikosa te na ndenge bomesana koloba oyo ezali ndako ya Yawe oyo ezali ndako ya Yawe oyo ezali ndako ya Yawe ya solo mpenza ezali ndako ya Yawe. Bobongisa bizaleli na bino mpe misala na bino soki bato mibale bazali kosamba bokata makambo na bango na bosembo. Botika koniokola bapaya bana etike to basi oyo bakufela mibali. Botika kobomba bato oyo basali mabe moko te. Botika kolanda banzambe mosusu oyo ozali komelela bino kobelela pasi. Boye na kotika bino bofanda awa na mboka oyo napesi seko mpona maboko na bino. Merci. Ufande. Tokozola ndamu. Bino kokotaka na baporte ya ndako ya Yawe, porte kwa ndako ya Yawe. Bokontrole bizaleli na bino na makanisi na bino. Bokeba koloba oza ndako ya Yawe, oza ndako ya Yawe. Nzambe soko totambola malamu te na kati le sika toya koluka malédiction et toya koluka panini bénédiction. Soko babongisi bizaleli na bino te na Yawe mwana sepela na bino nakozala pomi na bino pote boyaka kati esika mpona kombo na Yawe botelemaka na bandako na mpona kombo na Yawe kasi bizaleli na bino kozokobongisa etambo na bino kozokobongisa te bokanisa te bodoba oza ndako ya Yawe nakosala nyonso esengeli nasala Yawe ezaka te esika kasi aza na baprincipe aza na aza na bandoi aza na principe aza na bendo ndenge na lobi na bendo. Enfin, mwana mwasa na TikTok alobi nini na eza koyebeke koya na eglise na retard eza lisumu péché grave mais na lali na zwi bazobisaka okendaka retard ndenge oyebi teke eza péché grave osalaka azoteya maestere okobaka po etubanaisikeli balakisa kolokolo bidon. C'est pas ça, va dans mon Nzambe lobelayo. Mais ma comme maison, Bible so, Nzambe so comme le niveau que l'obela mutla pimo. Et comme la passe, on peut pimo que so la marque. Bino bolo bakazanda kwa Yawe. Ezalinda kwa Yawe, merci. Mais la kopesi le tout sur tous. D'ici qu'on soit oyo senga, mais qu'on soit en malédiction. Oyo voilà. Mais oyo ko nganini. Yawe apesi Jeremie ya mikili koye. Kende kotelema na esika ya oyo bakotelaka na ndako na ngai. Esakola koye. Bino nyonso bato ya Yuda oyo bozali kokota na mpafu oyo mpona kokumisa Yawe. Oyoka makambo Yawe azali koloba. Yawe yanguya nyonso Nzambe ya Israeli alobi. Bobongisa bizaleli na bino mpe misala na bino. Bongo na kotika bino bofanda na mboka na bino. Bobongisa bi kende kotela na porte ya ndako yambaka batunaka bango bino kozoyaka. Est-ce que c'est bongisa bizaleli na bino? Est-ce que bozobongisa makanisi na bino? Bokotambola na mibeko ya Yawe. Nakopesa bino etumbu nakotika bino te ntango bokota kati esika na ndenge bobongisaka bizaleli na bino te ngai Yawe nakopesa bino etumbu. Boyeke boyake pananga. Mais boyaka te na ndenge Nzambe na kanisa. Bosalaka te ndenge Nzambe na lingaka. Mais tozoluka malédiction. Papa mama hotel midi ma malédiction. Continue. Bobongisa bizaleli na bino misala na bino soki bato mibale bazali kosamba bokata makambo na bango na bosembo.
Otika konyokola babaya bana litike to basi ola. Botia konyokola batu baza bandako na bino. Botia kosa na incompréhension na bandako. Bombesa kina na bandako na bino kote yao na kompre ba jusqu'o na bandako no. Bo fanga malamu na barila swali banda. Barila swali banda fanda pe malamu. Botia mama. Otika konyokola babaya bana litike to basi ola bakufela mibai. Otika koboma batu oyo basali mapema kwa. Otika kolanda banzambe mosusu oyo ezali komemela bino kobele bapasi. Otika kolanda banzambe mosusu ezomemela bino bapasi. Oyena kotika bino bofanda awa na mboka. Soki motosi na kotika bino bofanda na mboka oyo. Banzambe zino bapasi. Tango nzamba sanso kodimagili nzamba zambi. Mais dans le commandant, ça ça sur la commande, voilà, il faut ça, je peux sur le poste. Et comme ça, ça sur tika, n'a qu'à la maison de sous. Et banzam ba oya ngo bazo ba twala biso, ya ngo bazo baka nyoso biso banzam so bazo lo kukela biso ba pasi. Oyena kotika bino bofanda na awa na mboka oyo na pesa. Soki botosi ya nyoso bazo kolo. Oyena kotika bino bofanda na mboka oyo na bengi la kino moya kofa kati na to Kasi bino bazali kolanda makambo ya lokuta oyo ezanga tina. Kasi bino bozolanda makambo lokuta oyo ezangi tina makambo ko ya ko Israël amelo pe ko Israël na nyos. Merci au dans le chapitre Jérémie 5 verset 1 à 15. Tu peux dans le deuxième chapitre. Osée chapitre 8 verset 2. Osée chapitre 8 verset 2. Tutanga kuna Yesu. Amen. Ata bazeko belela ngai. Nzambe na biso toyebi yo. Tozali bato ya Israele. Alléluia. Amen. Ata bazako bena ngai. Biso toza Israelite. Nganza bazana ngai besoki to cité. Nyonso tozosenga comme la bino échec. Na kosala kono kolam. La kosoka sana mabe. Tango na sala ke bino. Bona kwa sala biso kwa benda biso. Bona kwa sala biso. Bon asala biso to sala basala na katenanga. Kasi incompréhension et comme ko luka biso mabe. Incompréhension comme ko luka biso papas. Todo ba ke to sala Israelite. Todo ba ke to sala Yuda. Mais to sala o zamba sonu. To mi pesa na o zamba sonu. Tomi pesa na oyo nzambe alingi. Merci. C'est verset 16. oyo bisi muningazi wakashakuta musutango zote. Après, Amos 3 verset 2. Jérémie 7 verset 16 à 19. Deuxième sujet robini. Deuxième sujet le biboye. Bato oyo ba moni milembo, mais bato cité nini nzambe alobaka mpona bango. Alors Jérémie 7 verset 16, yawe alobi na ngai boye, yo Jérémia osambela mpona ekolo oyo te, kolela te mpe kobondela te mpona yango, kotia molende te epai na ngai, pamba te na koyokela yo te. Makambo baza kosala na bavile ya Yuda mpe ya balabala ya Jerusalem oza komona yango te. Bana bazeko lokota koni, batata bazeko pesa moto, pe ba mama bazeko beta farine pour kosala mikate ya kopesa na nzambe mwasi mawa mokonzi ya likolo. Bazeko sala ngai mabe na ndenge bapesaka makonzi ya fino na banzambe mosusu. Ngai yao na tuni bakanisi ete bazeko sala ngai mabe te, ngai te. Bango moko bazeko misala mabe. Alléluia. Amen. Bango moko bazali komisala mabe ngai te. Bazokanisa bazosala mabe mpona ngai. Bazosala na ndenge esengeli basalela te. Bazoso basakrifisi bambongo ebele bazopesa na banzambe mosusu. Mon frère, ezali basakrifisi mosusu tosala libanda meme na basala nzambe basungo biso meme na nzambe tosala hotel. Ezali basakrifisi mosusu topesa na banganga kaka meme na nzambe topesa hotel. Basala
basacrifice mpo bapesela banzambe mosusu onga nzambe nayebi te bakosani onga nasaleli bango mon frère mwasi libanda aliaka mingi kemo zakati ntango ekoloseli kasi okomi na problème nganga akulako ayebi azolekela mpe apesi okoloso opesaka mwana na yo me mokolo moko te na kati ya eglise baseka osakrisa mokila nganga biso luka $100 $200 pe vraiment te kopesi bazosala basacrifice na banzambe mosusu eske bazokanisa ngai na zosetona eso eske bozokanisa ngai na zosetona bato bakotana na zosetona bato bayake epa na ngai bapesaka kanda na ndenge bakomprate nga nzambe lenini nga nzambe na boyi nini kozanga bonzambe kozanga bapansa malamu lelo tokomibatela parce nzambe ezosila te tikelake na mangana tikelake obosani ke promese osolongo solution te yo moko ozomipesa nano te mpa na yawe yo moko ozozwa makambo te opesa mpa na yawe mpe ozosele te ngonga na ntango ya yawe ntango osambi lelo mpe na solution ntango nasambi lelo mpe na solution nzambe otokoma nde ye nakati ya mabota nyonso ya mokili mobimba ngai naponaki kaka bino yango wana nakofutisa bino niongo ya masumu nyonso oyo okosala na mabota nyonso na vile mobimba matala kaka bino naponaki bino natindaki pelepelashaka boyoka mpo bosala mene nde bozotosa te ngai nakopesinato na ndenge bozotosa te ngai awa nakopesinato mpona ponaki na kati ya vile okosala mosala jour na tuni banani balingi misala ofani kupe bokuta pesile na kasi bozana kosa misala te poko yebi ke bozana misala oyo bino kosala soko yebi bozana misala mosuku kosalaka te bolokoloba ngai na ndimi tozala parti te ya kosala misala na biso ya kotyaka projet na biso mais toza na solution mosala nzambe soki topesi mosala nzambe ekomi kilo kosala na kati ya ndanga tozongola kilo tozala na kati toza ezopese mais kosala libanda ebele basomela basi bandako na bato balobaka ke basala bapasere nga nakobaleka te bato wana basombela basi bandako bato boni batinda basi na bapoto bato boni basiporte bamibale bazala eloko te mpe atindi mobali na poto mpe akobala basi boni basiporte mibale baklase basi boni bazwa basaki bapesa mibale basi boni mpe na mibali boni bazwa basakrifie bani na kojisi kopesa na bango me topesa na nzambe topesa na nzambe nakofutisa bino nyongo nakofutisa bino nyonso nasalaki na kokontrole yango ozalaki na mpasi nasalisa ozalaki bo nasambe yo osalenga nini yo osalenga nini kesoko ye mon frère se kosepela te ntango tolobakolosa ndako yawo tosepela te kesoko ya liboso na biso nini osala deuxième sigéleki soko ozala mayele makambo ozoleka soki bozopoma bokela kopesa mandako ekomanisa bino tokela troisième sujet lobini troisième sujet lobi boye décision nini osu ozwi na nyonso oyo omoni na kati oyo sisika alleluya amen décision nini ozwi na oyo nzambe asali na bongo te décision nini ozwi posala nzambe kuna jésus ezalaki déterminé amona jésus mais kokota mpe akotaki na kati ya jésus ayaki mpe na bolamu akumbi bobo lamu ana azalaki déterminé oyo amonaki david azalaki déterminé oyo amonaki yo décision ozwi mpona ozo chapitre Acte 9, verset 3 à 9. Amen. Deuxième chapitre. Awazalaki kokende na Damas. Bakati te mama. Awazalaki kokende
kokende na Damas kaka na ntango akomi penepene ya ville na mbala moko eloko lokola kake elongo na likolo engengi mpe ezipile akwei na mabele mpe ayoki mongongo moko elobi na ye Saul mpe mpona nini ozali konyokola ngai ye atuni mokonzi yo nani mpe mongongo yango ezongisi nazali Yesu oyo yo ozali konyokola. Alléluia. Azoboma batu, azobeta batu, asala bambe nyonso. Kasi mongongo ayoki Paul Sauli. Atuni nani? Ngai Yesu zonyokola. Banda juro sa kisiso. Oyo moni. Depois botou o jamba sali de desonoso. Pois a compa saúde, essa compa sale aqui para mabe. Compa saúde, essa compa, mungu ne utiliza aqui, mas a changer o combo o combinado de pole. Me que o pole o changer o combo não. Compa só sale mabe. Já o bom ali, esse que vai changer o combo. Pour changer l'identification, adresse changer, on va dire qu'il y a ma mère, on se donne ça. Pour adresse ma mère, on a combat Saouli. La adresse na combat Antoinette. Mais n'est-ce changer adresse et cinq suite de ma payer le combat. A joie qui décision. Nio so ma moi, moi a so grand so. Télé ma qui pour ça d'ailleurs. Oyo moni toujours que ça va passer aux amis. Toujours domitamos na msomo. Deuxième chapitre. Luc chapitre 19 verset 1 19. Kutana kwa Yesu. Amen. Yesu akoti na Jeriko. Moto moko azali kuna kombo la Zache. Ye azali mokonzi wa kutsi papo pe moto mbongo mingi. Tangu Yesu azali kokatisa mboka Zache aluki nzela ya kumona ye. Kasi lokola azaki mokuse akowaki te po bazaki mingi bongo akei mbangu liboso pe amati na nzete moko ya sikomo po amona ye pamba te alingaki kolekela kuna altango Yesu akomi na esika wana atana likolo pe alobi na ye Zache kitanoki pamba te lelo oyo naseki kolala na ndako na yo. Zache akiti noki pe ayambi ye na esengo batu nyonso oyo bazaki komona makambo wana bakomi koyimayima balobi moto oyo akei kolala na ndako ya moto mosusu. Alléluia. Landa chapitre. Jésus akondaki entière akondi kola atali bolamu aza kosalisela bato lenga esika wana bolamu aza kosalisela bato bazalaki ebele bayuda bakretien bazalaki wana bakretien bayuda bazalaki wana Jase azalaki moto masumu kasi bolamu azalaki na Jase détermination amati na nzete iso amonaki eluka amonaki bolamu azalaki na kati ya Jase akiti na mona epana kawo konde na ndako Jase ndine sana kasi Zache alobi na mokonzi tala nakokabula biloko na ngai na katikati nakopesa ndambo mosusu na bato bakelela pe soki nayibaki moto na mayele nakozongisa ye mbala minei. Alléluia. Nakozwa biloko na nyonso na kokabula ngo na bato balamu mpe nakolimisa soki nasalaki muntu mabe Jase bakisume kombo kaka yo batelemaki te na Jésus kombo kaka yo batelemaki yo ntango nakozwa décision tala poso pesa ya bolamu ye moko peka na mira buki mira ju owa bomba pesi Jésus akotele bolamu même suma Jase mwata kosusu kote bolamu zalaki décision nini suki peka na comprendre